procureur a pesi sali déclaration na ye parce que autorité ya mboka ya RDC basengaki na ye afongola enquête mosusu mpona crime oyo ezokosalama na province ya Nord Kivu depuis janvier 2022. Alors le procureur a pesi eyano na ye alobi que ako fongola ako continuer ko réactiver nde bazoloba na français enquête na o etali crime oyo esalamiki oyo il faut CPI alandela crime oyo esalamaki na province ya Nord Kivu depuis janvier 2022. Il faut yeba ke pona RDC awa depuis déjà na mars 2004 autorité en mboka basengaki na bureau ya CPI afongola enquête. Na juin 2004 a décidé qu'au fond la banquette on a tout ça là qui et puis ça qui va faire oyo toebi au Italie République du Congo mais c'est quoi awa a lobby pe que a ko réactiver banquette pour na ba crime oyo ko salama na province ya Kivu depuis janvier 2022 pour Nicara depuis 2022 et puis crime nini yango wana bakolandela bambeba nini mpe banani bagroupe armés ebele mampinga peza kuna banani sikoyo yango wana sikoyo kozala sikoyo mosala ya enquête oyo akosala na mosala na bureau ya procureur mpona ye aidentifie après baenquête na ye banani oyo bakoki kolandama mpona bambeba oyo statut de Rome azokopekisa ya CPI ya cour pénale internationale nde sikoyo ntango kosala baenquête na ye ndenge tokoyeba sikoyo banani bakoazo akolanda bango bakozala poursuivi mpona bambemba crime wana ya statut de Rome ya cour pénale internationale. Il faut mpe koyeba eloko moko ya mutuya na oyo etali province ya Kivu na banquête oyo esefongwamaki na liboso tozana deja na bato mibale balandamaki na procureur ya CPI moto oyo babengi Kalisi Maushimana na mosusu Sylvestre Mudachumura bango mibale wana balandamaki mpona bacrime ya grave ya statut de Rome apekisi oyo esalamaki na province ya Kivu mais Kalisi Maushimana ye charge na ye confirmaki yango te yango na procès esalamaki te Sylvestre Mudachumura ye aza koluka matisi koyo mandat d'arrêt ezali maza akimi bazoko CPS azozela ke bakanga ye comme ça batinda ye na cour pénale internationale alors que na beba na bato musu balandamaki mpona crime esalami na province ya Ituri mais déjà mpona Kivu tozalaki déjà na deux personnes balandamaki na bureau ya procureur ya CPI bato wana mibale ozotanga baza banani bakoyoka kaka bakombo baza banani alors Kalisi Maushimana na Sylvestre Mudachumura na moment mandat d'arrêt ezalaki livré bazalaki responsable ba groupe armé ba FDLR yango bango balandamaki mpona crime oyo esalamaki na province ya Kivu. Kalisi Maushimana ezalaki na période ya 2009 Kalisi Maushimana na période ya 2009 Sylvestre Mudachumura ye mpona crime esalamaki entre 2009 et 2010 mais ndenge na lobby oyo Kalisi Maushimana procès esalamaki te parce que juge rejetaki charge nyonso au procureur a bandola de la Kalisi Maushimana yango na procès esalamaki te mais sikonde mutu ya Sylvestre Muchura yende tisikoyo aza mutu akimi bazozela CPI azozela sikoni bakanga ye mpona batinda ye na CPI mpona la procédure continue. Mpona tosiza mokuse penza tomoni bakanga bato basambisa batika bango na Ituri kasi mobulu ezaka bongo oyo ezosalama na Kivu eza mpona nini? Oyo ezosalama na Kivu eza na cadre ya lutte contre l'impunité na bao etali crime grave. Mais procureur na déclaration na ya salaki wana a insisté makasi sur le fait que lutte efficace contre crime impunité crime grave na RDC il faut salama kaka na conjonction ya effort ya autorité ya RDC ya CPI na communauté internationale pour que bato bazosala bemba crime grave à CPI bazala en liberté te poursuivre bango. Donc il faut conjonction wana parce que CPI moko akoka kolandela bato nyonso te po bosala bemba crime ya compétence ya cour pénale internationale parce que la juridiction complémentaire ne balobaka